Bonjour. Mbote mingi na bino soto ba ebolinga ka mama ile aniti. Sino ba mbote ba ebwe habari zenu. Muko wazuri, muko wazima boni bandeko na ngai. Malukai, moyo. Boni boza bien, hein? Voilà, de mon côté ça va, tout va bien par la grâce de Dieu. Nzambe ya mawazo batela kimia ezali. Et bon on peut bino côté na bino ko ndenge nini. Est-ce que kimia ezali, est-ce que boza bien? On va toujours coller la colle mkaza habitude d'été ko passer journée eza habitude d'été ko bima kozo nganda ko eza habitude d'été ya wana soki nzambe asungi ala muso na makasi obimi otamboli oke musala oke bozongi ndako yeba na kokumisa nzambe ko pesa nzambe merci oyembela ta Yesu ndeko na bolingo yo lingi ngai mingi yo kufela kingai o la kisi ngai nzela yemba aleluya ngai nalingi kolo Yesu aleluya na Yesu aleluya na Masia ngai nalingi kolo Yesu haleluya na Yesu Naroba suza mtakana kotala ngate po sepeno na ngaite soko mono za fanatique revolte kotala ngaite suza mtamutema keto mutamutema bolilo bololo na ba mutamutema bolinga mtakana ta mutamutema bololo mutamutema kokauka mutamutema likundu mutazua tala ngaite po okosepela na yo na ngaite na ito solo la boye bandeko bozotala mama oyo ya nitu likambo na ye nango eza boye eza makambo ya bato mibale na kati ya ndako ya libala yango na ye tosola bandeko oyo bino soto oza na mboka poto tokomi na mois de septembre moi esi etiki biso awa toza na mbula eza kobundana na nini na malili sikoyo moto abengi nga awa sikoyo mpona nasola na bino makambo oyo ezali papa papa bayaka na rapport mama pe bayaka na rapport mais là au moins la ka mabe papa mama soki ka papa ba réclamer bazanga kaka banga saka boye ngabale koto ate bandeko na mokili mutu foko yoka soki po yoki omoni ko za na erreur yo moko otali motema na bite naza na tort yo motali naza na raison dialogue il faut que dialogue batu mibale mwasi na mobali il faut dialogue eza bien même na kati ya amitié il faut que dialogue eza très important papa alobi boy mama nitu mo ezaki makasi awa so na simbika mama na bana yo pozo mona mo ite na molunge belebele boye vraiment yo pe o molunge te boye molunge ezokole na nzoto papa alobi mama nitu nga mikolo nyonso mo eleki awa nayebisi yo donc nasali te mama nitu so nasimi kaka mama kaka bo molunge eza makasi ozoma molunge te molunge ezali tozotoka tala kotoka nga nazosipote kotoka te kotoka wana makambo ya mama mwasi ya libala so balemona kotoka mokomo soka toza na jeune prière yo pe yo linga kosambela te yo linga ko église te yango na moyeba ba programme église eza te mikolo toza na ba jeune prière eza makasi oyebi ke so moto azo gêner moyen daga eza te moyen ke na daga eza te mpona jeune prière moyen moto aki asala makambo wana mambo asoni mambo asali te eza te balabi molunge moyen esimba eza te mo eza makasi lelo jeune prière sikoyo mokolo ozala jeune prière te po souvent ezaka jeune prière molunge eza makasi nazoka ba ventre passe abi ayaka kaka na mwa likambo soki anga soda sa siliki alingi asaka masa sikalikile tire ye fo yaka na baproblème il faut luka kaka mwa likambo aya nango andeko ok naokanga motema soko simbi yo linga kosambela te
l'église va pesi biso omoni mikolo tant tozokende ba vacances omoni mikolo yo ndenge eza boye il faut kosambela na minuit na 5h du matin na biso kotokende église yo lokolo yaki église te moyebeza te ba jeune de prière ekitaki emataki papa ya lobi mama nitu akanyika motema osa nini okanyika motema ti mama moi malili yango ebandi ti moi malili yango yo ebandi nasimbaka mama na bana boye papa yo pe tika nga nalala lobi nakie mosala papa bi ekomi nini ere eza nano ekomi nini mama nabala yo na mbongo nabimisa mbongo na nga mpo nabala yo oza makangu na ngai te oyo ngai mpo nalia mbembe il faut nabanda kobondela il faut nasala soki nini non mama tu nasiliki nabi non oza mwasi libala eza te nga mpo nalia mbembe il faut napesa besika moi eza makasi lobi oneleka kuna boye oza jeune prière finalement c'est quoi eza nango na château rouge na 10 euros 10 bana basirlanke 10 euros c'est 10 euros nde toyoka na wenza na biso kuna akolobi mpe vendredi toa na marché mpo le toza jeudi 10 euros bi mama nito nebisi mwasi na nganga bitala na château rouge eza nango na 10 euros seulement bikolo na bikolo etelemaka wana ezoteka eteka nini eteka nzoto ezoteka 10 mwasi nga napesela mbongo ekomi mpo nalia mbembe ekomi nanga likambo lelo explication mama ata kutu ba jeune prière na bino wana mune mama azoba na tuni na bible ekomami wapi jeune prière soko ozosala ba jeune prière kopesa mobali nzoto te boye mama mais soko ota oprogramme mikolo na nini oza na jeune mais mikolo mosusu sepelisa mpe mobali na yo yango wana soko ozomona ere moko ke mobali na ndako aosenga so mwasi te akomi kokende zango ya 10 euros libanda soko azongo 10 euros libanda te ake koluka mwa kote mbo basaka nini bapesaka ye soki aza na posa yango wana bamama oyo bino bosambelaka bamama bible yango mo ezoloba ki avant okende na ndako ya nzambe tikala na kobongisa ndako na yo bongisa nano ndako nyonso mokende ndako ya nzambe mama ozotala nga yo moto osambelaka soki okomi na baprogramme na yo moko oza na baprogramme na yo ya bajeune prière soki oza mwasi ya libala babala yo na mbongo avant osala likambo il faut consulter mpe mobali na yo les salaires individuels etali ya wana ngai ete yoka nso okota lola mpo osali jeune prière ndokoti lola lokuta mpo osali jeune prière ndokoti lola non zala nanu malamu na moto oyo ozomona na miso oyo yo ozolinga nzambe nini nzambe omonaka ye te nzambe aza esprit mokili ya likolo mpe na se wi nzambe azali kasi linga nanu mutu oyo ozomona na misu na yo bible bibolingana ntango ozokende ndako ya libala oyebi te ke na ndako ya libala kuna soki okei mobali abalaka ndeko na ye te mpo na nini mpo bakokosangisa nzoto na ndeko na ye te yango mobali abalaka mwana ya motu mosusu oyo azali mwasi na ye mpo basangisa nzoto basala bolingo to mpe amour siko yo babali yo komi na ndako ya libala jeune prière est-ce que jeune prière yango ozala mikolo nyonso mais tala calendrier na osala programme tala calendrier oyebi ke mobali aza na force de frappe mai na makili eza na nzoto aza na posa koliaka mbembe mobali alingi na 5 du matin alia mwa mbembe mobali alingi na minuit alia mwa mbembe yo olingi kopesa mbembe te olingi kopesa mbembe te so mobali aki kolia mbembe kote mosusu akangami kuna ta mosusu yo na ntongo mbembe yaka mwa ze mpo mbembe yaka na mwa ze kuna bakawosi mwa mbembe apo kosala nini kokosela ka jeune prière makambo bavantali mwa esalanga mpasi yango wana nga na kosenga na bakambi ya mangomba bamama pasteur
po basi ba pasteur ba mama pasteur bola kisaka bandimi na bino ya basi que libala ezali ki camarade te mobali abalaka mwasi nano mpona likambo kosangisa nzoto de mpona likambo ya kolamba parce que kosangisa nzoto na ndeko na ye te eza abomination ya mobali abalaka mwasi po mwasi aya kosala makambo mobali aza nango posa leselete individuel toboyi te eza ya solo elakisika soki mwasi akangili mbali ne makolo asali jeune priere nde akota na lola yango te sepelisa nanu mobali na yo na kati ya ndako mpo nzambe mpe asepela na yo bible bi mwasi azala soumise yo nanu soumission na mobali eza te mobali azosepela te eza na basi mosusu papa asengi mbembe na ntongo naza na jeune priere papa motema esiliki siko nzambe asepeli mobali oyo ya yo apesela yo mbongo na ntongo 5 heures du matin alingeli ya mbembe yo lobi te oza na jeune priere eske nzambe asepeli bible yango molobi bo se privé te mwasi kopimela mobali te mobali kopimela mwasi te bible moto elobi ngai te bible moto elobi bo se privé te désir ya mwasi eza pa mobali ya mobali ezali pa ya mwasi bokomprenaka ke mobali asalama ndenge moko na mwasi te soki mobali aza na nzala ya mbembe pesa ya mbembe okomona mobali ana posa mbembe nga nasambela nanu nzambe apekisi opesa mobali mbembe te soki mpe boluki yango biembe nayebi te bokomela nga wana bopesa nga baverse oyo nzambe alobi ke non kopesa mbembe te avant ke osambela mama avant otya makolono na se soki nzambe asala muso opesa merci papa aza na posa mbembe pesa papa mbembe soki papa asisi kolia mbembe yo otelemi okoti na douche osukoli mai ntango osala osukola mai oyo kokumisa nkolo nzambe aboyi te losambo eza kaka te nzambe mpo bokoma kaka na bapriere kaka nzambe alakelama mabe azwa boye te losambo ya solo yango wana te nazotindele moto natindi moto tumba ye moto consume ye moto amona bola mute misala na ye kufa ye moko akufa alalala mukate batu baboya ye batu baina nzambo wapi basala likolo mpe na se losambo ya kitoko ntango lamuki na ntongo kumisa nzambe pesa nzambe merci na limemi ya nyonso avec gratitude nzambe napesi yo merci po ete osili kopesa nga mpema ya bomoi na ntongo ya lelo napesi yo vraiment merci nzambe na ngai nzambe alingaka reconnaissance soki nzambe akeka bo nzambe asepeli ti amoki ozo reconnaître ke ye nde azopesa mpema ya bomoi komi 5 heures du matin otiki mobali na mbeto ozaka kuna moto kaka moto etumbaka nango pete motongo prière mobali alobi makelele kaka okomona mutu malamu na libanda bakomona mpenza ki mutu malamu nanga nasambelaka bazomona mpenza mutu malamu papa alobi soki omoni aza kosambela mama soki azosolola ata na bato olobi kaka mosantu ti mosantu azanga faute azaka na faute te yanga na faute te na likambo nyonso yanga na faute te aza na faute te azaka na faute te ye azaka na raison yango na bandeko kosambela eza malamu le salut est individuel eza malamu kasi fo koyeba ke mabala libala eza na baprincipe ntango ozali mwasi ya moto ntango ozali mwasi na kati ya ndako ya libala il faut yeba ke yo ata oza na posa te mobali akozala na posa akosenga yo yo ata oza na posa te mobali akosenga mpo aza na posa amoki azala ya kokufa papa oyo alobi soki oki mpe balosambo kaka otebino losambo kaka komodire bato kaka moto
tumba ye moto esala ye boye esala boye mais ko s'occuper na mobali Bible ngomo ezo baki avant que ndako nzambe fotika kimia na kati ndako na yo ndenge nini yo mwasi osoni na mobali na yo aussi mizelo ke na église oke sani po Bible yo senga mwasi za soumission yo soni na mobali oke église oke ko sani nini église pendant que yo sona na mobali oke sani na église Bible ezo baki ko tia mabonza te tango za na boyokani te na bato il faut ça la bon terme na bato po tia mabonza yo to ke kana mobali na yo mo bwana boyokani to ke tia mabonza ke tia yango nini bongisa na ndako bongisa na bizaleli zana na soumission o Bible yango mozo singa ke mwasa za na soumission yeba ko s'occuper na ndako na yo yeba ko lambela bana na yo yeba ko lambela mobali na yo et surtout moi malili bande ko na tango malili café zo sala lelo côté na nzoto mobali ata meli café moyen te il faut aller en bembe somnifère naturel somnifère moko naturel so bo matin na beto na 1h du matin pesa papa mbembe ate za mwaze ipesa ye kaka pesa papa mbembe ali mbembe na na 5h du matin olamuki osepesi na nzabe merci opesi papa mbembe osuko pesa mbembe osukoli apo ozongeli pongi to sel makamu susu nzamba boyi te kopesa mobali na yo mbembe ba mama pasteur na ba papa pasteur bota lisaka bato bandimi na bile ba na église bota lisaka bango libala eza nini. Est-ce que kokanga makolo ene so kokanga mobali makolo sizo tant mobali azolo ba déjà ke manitu ene ngona 10 € na Château Rouge bikolo na bikolo tambola kawana lelo kokoli ya ivoirien lelo kokoli ya mbembe ya ivoirien lelo kokoli ya camerounaise lelo kokoli ya congolais lelo kokoli ya angolais lelo kokoli ya togolais tala etondi nango wana na 10 € mais na 10 € wana kaka tango yozo boya kopesa papa mbembe soki papa ake kolia mbembe moko ya maladi libanda mbembe ya kopola ayebi te ke mbembe eza ya kopola ayebi te ke mbembe ese beba papa azwi kaka mbembe alie soki papa azwi maladi na kati ya nzoto na ye yo lokolo pimela keke nyonso naza na priere na matina ngomba ngomba ngo matelaka wapi naza na jeune naza soki papa qui na Château Rouge ou bien na Boulogne tona soki na Mont Rouge soki wapi ali mbembe ya kopola ye pa yebite azu mwa maladie ya mabe na kati ya nzoto ayeli yo yango ekozala faute ya papa to ekozala faute na yo moto pimelaka papa mbembe okolobaki mobali oyo abominga ye ayelinga maladi mais ntango asenga ko mbembe mama ozakaka bamama mbembe oyo ko pesa ngo kolo nango epolaka mabe soki mobali abala yo apesela yo mbongo ti ozondima libala bamama bopreparaka bana so bayoki na mabala yebisa mwana vérité ke mama mwana nanga mombonga libalo na ozwa elakisi ke na 5h du matin okosala musala ya mbeto elakisi ata na 15h okosala musala ya mbeto elakisi ata na 20h bakomatiso na mbeto ero nyonso bala olingo matiso na mbeto akomatiso na mbeto parce que tango so ndimi babala yo eza kaka kolamba fufu te eza kaka bizu te eza likama munene mbembe mbembe faut bisaka bana vérité likamu na mbembe faut bisaka bana vérité oyo kuta azane mwana taza mukolo bato moto natindeli moto mama yana ba âge mususu wa bandeko ba jeune marié nde baza bato oyo bakoko vandisa bango bato ba déjà na ba 30 ans mama yo somona yo mukolo yo na 50 ans on a 60 ans bokende ovandisaka bato makambo po couple ezosimba te na âge ya 50 ans bokovandisaka su bato te mpona kobongisa mambo ya couple na ba âge wana susu na ba 60 ans ba âge wana lisusu te ba âge wana eza ba âge ya kopesa mateya na bana mike oyo toboti eza ya bamama mibimba lokola biso lisusu te
non likambo kendaka na age nango natalisi ka ba mama ke tango ozoboya kopesa papa mbembe soko ake kolia mbembe ya kopola ebebisi nzoto epesi ye maladi eye mpe maladi mpe epesi mpe yo okolobaki aza mabe abomi yo bayebi bapapa baka na febele bazaka bafebele banzoto ekokanaka te bandeko na ngai eza banzoto mosusu mwasi elongo bilema mobali ateli kaka moleka ya pamba atangaki alia bomona sacha rien mobali ateli kaka zolo pomoni bazolo mosala na badefo mo bazolo mosala bandeli awa madosi efungama kaka boye mais sikoyo so akutani na zolo aboye atali kaka zolo mo ntango okangi kaka miso ti olali ntango papa atali kaka zolo songe awaki mposa kolia mbembe sikoyo soki sikoyo papa akekutana nango libanda zola songe atali epesi mpe kosa kolia mbembe mosusu kaka misu ata papa ngaki lia bomona sachet ntango atali kaka misu wana sachet kende kaka nga nalia nanga kaka boye kaka ta mosusu aza makolo mike atali kaka boye bamole vanda sachet longwa nzoto na nzoto bongo surtout so akuti susu bibiel ya baluba oyo loba nango ata pasteur Marcelo ma femme n'avait pas besoin de faire le bibiel parce qu'elle avait déjà des bibiel de baluba bongo so akuti susu bibiel oyo ya baluba ya naturel papa atala sachet longwa nakolia mbembe na ndenge ya naturel ta monsieur na ndako makolo ya kitoko te ya mikie akekuta na oyo aza na mosa wakebe eza na baage mosusu bamama ya baage mosusu basala lolendo na mbembe te baage mosusu kosala lolendo na mbembe te parce que age moko boso ozosala lolendo na mbembe bakende kolia mbembe libanda yango so bakutani na mbembe ya kopola vi na bino esali nini ebebi likolo ya koboya naza na gene nani alobi soko oprie kopesa papa mbembe te soko osali gene nao na ntongo obandi gene nao na 6h ti na 18h mais na mini pesa papa mbembe na epekisa mite ozozani baresultat ya gene priere bongisa nde motema na yo nzambe akota na motema nzambe aza na posa ya motema bagene priere na kokanga banzala banini wana eza yango eloko te okangaka banzala ozomibomaka sikoyo mundele asalaka gene te eske mundele asalaka gene botala bamboka na bango ndenge ezali botala ndenge baza na nyonso sikoyo nzambe oyo asala mindele na nzambe oyo asala biso bato mwendo eza nzambe moko te po bitumbu eza kaka bitumba moto mindele bango babundaka te bavivaka te ntango okenda na mosala na baningano mindele oyoka babisoki oyo lelo nga nasalaki chaîne de prière nalamukaki na 5h du matin nasali prière à 5h du matin parce que nana boyoka mindele basala yango motema malamu ya mundele ekotisa mundele lola motema malamu ya motu mwendo nde ekotisa motu mwendo lifelo po motu mwendo mabeleki na motu mwendo mabeleki trop nga naye kopesa bino conseil ya papa oyebisingaki mama alingi te papa lia mbembe mama pesa mbembe yaya encore mbembe pesa komi nango ya kimokolo yaya eza nango susu lastique ya mbembe wana lastique eselembi lastique eza nango susu ndenge ezalaka te lastique eselembi mama pesa moninga mbembe alia na ye mbembe tika koboya na mbembe ozoboya na mbembe pamba tina pli lajo lajo soki esekei mbembe mpona mbembe atengami deja azonga susu boye te mbembe somika mbembe asasela deja AVC mbembe asala AVC mbembe azaka moso mwana mbembe wana so papa tali mwana mwinda basoza mutakana hotela vate po sepero na kati mama moso mwana mbembe papa tali mbembe na mwinda amoni mbembe sala AVC
Moi, papa, ah, bon, ça, non, mon est-ce qu'on a fatigué? Nous avons à décourager, pour même pas ça, ça l'a déjà AVC. Mandeko, pesa kolo membe, alia membe na ye, parce que, mon membe, ça, c'est la AVC. Eh, papa, qui est côté, bon, qui est côté, encore, bah, telbana, bah, soigner un membe. À côté, pendant le bana, membe, pendant, eh, moi, pendant papa, qui est le bana, à côté, pendant membe, ça, bon. Eh, papa, tali membe. Abi, membe, on a l'air à s'acheter. Eh, on a zoma, nanda, koué. Atali, quand même. Membe, ça, AVC. Attends, pardon. Mais, c'est le gars, il m'a